En même temps, on peut se retirer pour essayer de en même temps, on peut se retirer pour essayer de Ce sont des émotions. Voilà les gars, ça va passer. Ça va passer. sécurité pour penser. Tu vas pas combien même. Tu vas pas combien même. Ayez du courage, Dieu est juste fidèle et les prières sont continuées. Donc, courage, sentir vos pouces à bâtir. C'est comme ça, sentir. Nos sons s'abattent. Courage, docteur, courage. Courageux, docteur, papa. Bien juste. La forme de feu sur vous, vous avez donné la vie pour la personne. Quelle histoire en donc, c'est une histoire dans mon cas. Oui, c'est une histoire. Tu dois prendre soin de toi parce que tu as dit la vérité. Et tu agis avec la vérité. Allez, vas-y déjà. Mais il n'avait pas palpé la vérité, ça c'est de 1. Et de 2, monsieur le président, comme elle a confirmé avoir vécu les faits, est-ce qu'elle peut nous confirmer, après avoir entendu ce qu'elle prétend soutenir pour la partie civile ici, les docteurs avaient pu administrer des coups dans les chefs de la victime? Et deuxièmement, est-ce que, comme il suivait l'événement, est-ce qu'il avait entendu comment les docteurs donnaient l'ordre à la stagiaire de filmer?
qu'elle nous confirme toutes ces déclarations. S'il vous plaît, maître, vous connaissez la technique quand même de l'interrogatoire. Le docteur a reconnu ces jours-là qu'après avoir recouru aux méthodes souples, il est passé à des méthodes plus fortes. Et vous voulez vraiment... Bien sûr, monsieur le président, il y a déjà des affaires judiciaires. On voulait juste la confirmation. Mais j'ai l'impression que vous ne suivez pas l'audience. Troisièmement, monsieur le président, nous voulons que la partie civile ici réagisse par rapport au fait lui imputé par la témoin. Bon, ça va. Maman Fioti Claire. Maman, yo zali koko ya Dorcas. Oyoki ndenge balobi awa balobi ke Dorcas aboyaki kokolabore et que yo moko ozalaki pe témoin wana. Dorcas aza mbula boni. Oui, aza abotami na nini? Silence, s'il vous plaît, silence. 2009. Abotami na 2009, hein? Siko, yebi na mutu? Ok. Makambo yango elekaki nini? Parce que balobi Dorcas mutu makasi ya boya eko collaborer. Yo olobi ke mwana oyo aza ngungolo. Hein? Ngungolo. Ayokaka kaka na kobeta. Yo olobi. En tout cas, ngai ne naza boye mwana wana abotami mama na ya kufa paki alikaki ye mwana ya 5 ans nani 5 mois oye mama na bango akufa lelo mama na bango akufi ngande nazwi charge wana nyonso ya kobokola mwana wana tovandi na mwana wana yebisa biso makambo elekai na hôpital. Est-ce que oza ko reconnaître que olobaki ke mwana wana aza mwa mutu makasi ayoka na kobeta ou bien ezala ndenge nini? Lokuta. Ezali lokuta. Bozalaki liboso bobandaki wapi? Na Dorcas. Tobandaki liboso epaka maser. Kuna babimi. Esika azali kozwa kilo na ye kuna. Okay. Osimiza batindi biso na CNPP. Yokana no. Epa ya ba maser kuna maternité ezalaka. Maternité eza. Kilo na ye nyonso bandaki kuna. D'accord. Pona nini ba maser batindi bino na CNPP alors que baza maternité? Ba maser batindi bino CNPP pona balobaki bieke nini oyo mutu asalaka na salle d'op. Oui. Oyo apesaka anesthésie azalaki te. Yango wana biso te lokola biso awa mutu wana aza te tosima osala nini bapesi biso nini transfert. Oui. Bapesi biso transfert bokende wapi bokende na CNPP. Tokomi mpe na CNPP toye na présente mpe mikanda oyo bamaseri bapesaki ngai apesi bango bakotisi mwana nde bakotisi mwana tovandi oyo bokesalisa po kozwa fiche tosimizela tokei tozwi fiche toye kozonga nde tozongi azwi fiche na bango bakotisi abengi nani bayebisi bopesa baga tozwi baga topesi nde napesi baga mpo nazalaki ka nga moko na ye mwana ozali na mutu mosusu te akoti na ga esili tovandi te baye koyebisa nga babi nini ke mwana pesanga bisusu baga nazwi ga na pesi baye koyebisa nga babi te etikali natili yango baye kosenga bilamba oyo batiaka ya bebe mpo soki bebe abotami basenga bilamba nazwi bilamba na pesi nde napesi bilamba basimisa bakie nango natuni mwana wana oyo aye kozwa bilamba sikoyo eza ndenge nini mpo na ye ayebisinga alobi te etikali moke asala nini abota tovandi te miniti mpe aye kobenga ngai babengi nga mama ye mwana yeyo ashaboti nazwi mwana bapesinga mwana na maboko nanga nazwi mwana sikoyo ye aza kuna kaka na nani na sale ya kushe namoni pe ye te asimizana na ye na mwana oye na ye na mwana comme kuna na salle de tente
bato bazalaki ebele place ya kokitisa ata mwana ezalaki te bazwi mwana basimisa toke tina na nani na chambre mosusu toke tovandi na mwana wana nde tovandi esili nsima nango navandi mpe minute ebele mwana mpe abandi kolela nasimi nzela nakoti lisusu kuna na salle de nani salle ya oyo bawotelaka wana nake kokuta mwana atie ye na kati ya mbeto azwi mwana napesi ye na kati ya mbeto wana amelisi ye libele amesi ye libele esili nazwi mwana nazongi po place ezalaki te ya kotia bebe po bato mibale basa wana po mosusu aza na mwana oyo mosusu mpe aza na mwana te place ezalaki te oke kuna esika bakende kolakisa biso tovandi oyo nyonso wana etikali papa bazolobawo nayebi yango te na kombo ya nzambe oyo nasambelaka nayebi yango te lokuta eza mabe nazali mama nasambelaka nakoki kobuka lokuta te nga bapesaki ngai nde mwana zwa mwana yeyo yango nazwaki mwana po bazolobake aza liboma wana yokanano mama makambo nyonso elekai na nsima yo bapesaki yo kaka mwana bapesi nga kaka mwana bongo ntango Dorcas okutani na ye otuni ye te makambo elekaki ndenge nini ayebisi yo eloko moko te ne tokutani na Dorcas ngana wana ezalaki na moi na butu tongo etani nga moko nde nakotaki esika Dorcas avandi nake okuta Dorcas esika alalaki nakuti makila ebima mwana makila ebima ye nasimiza asanini nazwi elamanga bite ezalaka nango na ntasa motema na nga mpo naza mwasi mpe na bota namonaki ete makila ebimaka nango soki moto aboti etaki balatisaki elamba malamu te yango makila eza nini ebimi napangusi mwana makila nazwi elamba mosusu nalatisi ye nazwi bebe na ye comme oyo mosusu wana azalaki na mpasi ya kobota abimi nazwi bebe nakitisi ye pembeni na ye ngai nake kosukola bilamba biloko oyo ngai namonaki yango wana. Ah, merci. Est-ce que Dorcas ayebisi yo te ke azalaki babetaki ye makasi na docteur David? Ayebisi ngai te ayokoloba ngo nde na dernière ngonga na ntango oyo video eyokomonana te wana lela alobi na nga alobi boye alobi te na nga te alobaki na motu mosusu ayebisi alobi kuna docteur ayebisi nga alobi nike omwene tobosi oyo ezalaka nango kaka bongo kobota wana ezalaka bongo tosalaka kaka bongo wana docteur nde moto asalini ayebisaki nde mwana. D'accord. Monsieur moi, en 2 minutes, hein? 2 minutes seulement. Olobini. Maître Nangana complété, président Nangana complété Maloba. Ça est le côté à Koko Alobi. Ouais. Tango basali opération bapesi mwana epa ya Koko na ye. Koko azwi mwana ake na ye na mbeto ya hôpital. Koko aye komona mwana tango amoni ke mwana umeli azongi po mwana amelisa ye. Aye kozongisa mwana tango asilisi komelisa Dorcas azalaki ye moko na kata salo wana moya telemi eza te Koko na ye mpe moya yeba mpo na nini mwana atelemi awa eza te batiki ye wana Koko oyo alala na mwana toute la nuit Dorcas azalaki te kaka kuna na sala tango Dorcas abimi tomoni ba video totuni Dorcas excusez, sécurité, allez chercher les 2 médecins qui viennent tous. On va les entendre au même moment. Pour gagner du temps. Oui, vous avez 1 minute. Tango, Dorcas, vidéo et bimi, totuni Dorcas. Yokuna nakati ezalaki nini? O docteur abandai ko betanga alobaki mutu nyonso mwasi nyonso abotaka basalaka yeka bongo. Moyena yebisa bino ezate apekisaki nga na loba. Tango vidéo et bimi mercredi, je crois, mercredi, même mercredi, babimisa Dorcas na Koko na ye
na butu mbula ezobeta vers 19h mbula ezobeta ye azwi mwana docteur document oyo bapesi babima. Ça va, nous avons compris. Nous avons compris, vous aurez le temps de... parce qu'ils sont déjà... Docteur, vous pouvez passer devant. Maître, vous allez revenir. S'il vous plaît, monsieur le président. Parce que les témoins sont là, les renseignants sont là. S'il vous plaît, monsieur le président. La partie prévenue, il y a 3 ou 4 confrères qui ont réagi. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, de ce côté, vous n'avez donné qu'à un seul avocat. Non, je n'ai pas compté. Vous aurez le temps de réagir, maître. On va revenir. Maître Yassine. C'est maître Yassine, non? Oui, effectivement. Vous allez revenir. Docteur, passez devant. Passez devant. Il faut gagner du temps. Il est 16h. Votre honneur. Votre honneur. Oui, maître Hans. Il y a 2 personnes. Vous allez revenir, maître Hans. Parce que si vous parlez maintenant, maître Hans, dites qu'ils vont chercher à prendre la parole et ça va retarder la procédure. Ouais. Mais les filles d'idées vont partir parce qu'ils sont encore. Essayez de noter à côté, je vais vous faire revenir. Vous allez revenir, maître. Et puis vous aurez l'occasion de plaider, je crois que vous êtes le plus. Non. Il faut vider tous les préalables avant de plaider. Exactement. Il faut vider tous les préalables. Ok. Il ne faut pas faire un procès en avant tout, s'il vous plaît. D'accord, c'est bien noté. Reculez un tout petit peu, maintenant, moi, ils ont les sous-soutés.